Je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli, koi, mboka ngo mokengeli, léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani miso lelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo avenir. Ebongi tosala Congo bokomona pamba lobi bokolula yango. Mbote pe bandeli ya poso malamu na bino nyonso balandi ya Info Plus HD bino ba oyo bozwi sous occasion malamu ya kolanda biso mokolo ya lelo ngai GD Bula la Colombe. Na sepeli komona bino ebele boye liboso ya ba poste téléviseur na bino. Tofungola basango na biso pona koyebisa bino que président ya commission électorale nationale indépendante Seni Nabokuse Denis Kadima akutanaki bongo na délégation moko ya mission d'observation électorale ya Union africaine basololaki na oyo etali processus électoral oyo ezali na République démocratique du Congo. Ba détail na élément oyo. Président ya commission électorale nationale indépendante Seni Nabokuse Denis Kadima asololaki bongo na batu ya mission d'observation électorale ya Union africaine oyo bazalaki conduite epai na ye na monsieur Eri Rajaonari Mampianina oyo azali bongo ancien président ya Madagascar. Bosimba que baza na mission na République démocratique du Congo jusqu'au 28 décembre oyo pe ba membre ya mission oyo baza na charge principe ya kosala évaluation ya ba élection conformément na ba normes régionales pour la consolidation ya bonne gouvernance na kati ya République démocratique du Congo. Pe alobaki que bango bazali awa na mission ya observation ya ba élection ya Union européenne pour la observation ya ba scrutin oyo ezoya le 20 décembre 2023 oyo na kati ya République démocratique du Congo. Pe abakisi lisusu ke bako retracer cadre ya mission na bango, ba responsabilité na bango par rapport ya obligation oyo ekozala indépendante impartiale. Pe ezali occasion pour na bango kozwa ba information oyo eko permettre bango pona rapport ya ba observation na oyo bakosala pe makambo mususu etikali nyonso wana ekoya après ba élection wana maloba ya monsieur Eri oyo azalaki bongo à la tête ya délégation ya mission d'observation électorale ya Union africaine epai ya président ya Seni. La briefing moko oyo ezalaki animé par le ministre de la Communication et Médias, Excellence Patrick Muyaya Boyebaka, Office national d'identification de la population ONIP Nabokuse, balobeli bongo délivrance ya ba carte d'identité par la population congolaise, ba détail nango na élément oyo. Office national d'identification de la population ONIP Namokuse a estimé de délivrance à grande échelle ya carte d'identité nationale ya ba catégorie ya population congolaise nyonso sima ya kopesa président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Boyebake annonce oyo esalemaki na briefing oyo ezalaki animé na ministre ya communication et médias Patrick Muyaya na directeur général adjoint intérimaire ya ONIP, pe directeur ya Afrique ya firme internationale IDEM ya Namokuse société oyo ba gagné marché ya impression ya carte d'identité oyo. Kasi na côté na ye responsable ya Afrique de la firme IDEM ya Namokuse a précisé que ba citoyen congolais bazali ba bénéficiant ya ba carte d'identité nationale ya sika et kozala bongo moderne pe durable grâce ya usage ya polycarbone. Pe carte yango eko permettre na congolais nyonso a justifier identité na ye na territoire national mobimba. Pe alobaki lisusu ke ekozala na sécurité moko optimale pe ba symbole nationaux ekozala na carte d'identité wana lokola mutu ya léopard pe drapeau ya mboka na étoile wana nde ba symbole oyo ekozala na carte d'identité wana. En tout cas biso nyonso tozozela kaka carte d'identité wana po esunga biso. Biso nyonso toyebi ke ezalaki bongo le 19 novembre nde campagne électorale ezalaki lancée par ya Seni sur toute l'étendue ya République démocratique du Congo kasi boyebaki suka na yango ezali bongo lundi 18 décembre oyo pe Seni alobeli yango pona ba candidat nyonso.
Conformément à la décision numéro 44/CENI/AP/2022, il y a le 28 décembre 2022, portant publication et calendrier à processus électoral 2022 à 2027, relatif à l'élection présidentielle, législative, provinciale, urbaine, municipale et locale, boyeba que campagne électorale est lancée depuis le 19 novembre 2023. Puis yaba conseiller communaux et banda kibongo le 4 décembre. Kasi nyonso ekosila le 18 décembre 2023 oyo na minuit sur toute l'étendue ya République démocratique du Congo. Nayango, Commission électorale nationale indépendante a rappelé na ba candidat indépendant ya ba parti pe ba regroupement politique na communiqué moko oyo ezalaki rendu public 17 décembre 2023. Pe na nzela ya communiqué wana nde CENI a apprécié ki comportement ya ba candidat na ba différents scrutins tango ya campagne électorale. Na nyonso wana institution organisatrice ya élection na République démocratique du Congo eza ko invité ba parti ya ba groupement politique ba candidat indépendant pe ba sympathisant ba observer même comportement oyo ya malamu na période ya vote pe na ba publication ya ba résultat. Malgré ba contrainte financière pe logistique ya commission électorale nationale indépendante ezo tenir toujours qu'organiser ba élection le 20 décembre 2023. PCNI ezo senga na ba électeurs ba kende na ba bureau de vote na bango respectif pe opération ya vote ekobanda bongo de 6h à 17h pe ekozala bongo mokolo ya mercredi 20 décembre oyo ndenge calendrier électoral esengi pe ekozala bongo sur toute l'étendue ya République démocratique du Congo. Info plus HD Centre ezobenga toujours yo mutolingi okoma professionnel ya média ka kozwa bongo formation ya malonga formation ekuba po okoma professionnel na média. Info plus HD Centre fongoli ba porte na yango pona yo mutu olingi okoma professionnel na média. Yaka kozwa formation ya malonga, formation ekuba. Na Info plus HD Centre, bazo pesa ba formation lokola, ya prise de vie, okoma cameraman tope camerawoman moko professionnel. Montage vidéo pe ezo pesa ma kitoko. Bongo pona régie télé. Na Info plus HD Centre, formation eza ya régie télé numérique. Donc télévision ya kilelo pona pilotage ya drone. Wana kutu jemuke na Info plus HD Centre. Côté journalisme, kobanga na yo te po formation na yango ezo pesa ma soin pe okokoma journaliste professionnel ya ko présenter ba journal, ko animer ba émission pe ko sala ba différents services nyonso oyo ezalaka na kati ya journalisme. Kasi na suka ya formation tunanga nini okoleka na jury na défense pe okozwa brevet na yo oyo eza qualifié et ko permettre yo osala musala partout dans le monde. Ya malamu lisusu na Info plus HD Centre eza que ba apprenant ba kendaka ko sala ba pratique na bango libanda ya ville province ya Kinshasa. Donc na ba province mususu pona ko découvrir lisusu makambo ebele. Kasi pona ko koma na Info plus HD Centre eza nango simple. Ezwami juste sur l'avenue Kisangani numéro 38 na quartier Baoba na commune Yangaba. Référence maison communale Yangaba. Tope obengi bango na ba numéro oyo eza affiché na se ya télévision na yo. Yaka kozwa formation na Info plus HD Centre okozala jamais déçu. Bilengi ya formation ezande na Info plus HD Centre. Info plus HD Centre ezokomisa bato utile na société. Moko ya ba prena oyo ayekola kibongo montage vidéo na Info plus HD Centre asali démonstration ya oyo ye ayekolaki. Awa na centre de formation Info plus HD bazo pesa ba formation ya qualité ya ba logiciel moko ya malamu eko permettre na yo osala musala yo partout pe kitoko penza. Sur le plan pratique kutu kolobate parce que awa na Info plus HD ba pesa ka pratique na bango kitoko makasi. Leo na kolakisa bino moko ya ba logiciel na biso to bengi na kombo ya Adobe Premiere Pro na version yango ya sika ya 2023. Oyo ezali bongo fenêtre de projet.
na kati na fenêtre de projet belema nyonso to importa ko yutaka libanda efandaka nde awa na kati ya fenêtre de projet. Après nde tomemi yango awa na séquence de montage. Na kati na séquence de montage tozali bongo na ba piste audio pe vidéo. Tango to montaka ba elema na biso awa na séquence de montage et s'affichera awa na moniteur du programme. Oyo ezali bongo montage elema ona uti ko sala. Siko nazola kisabine lo lenge ni basala ka rendu final. Ezali bongo rendu final yelimo na uti ko sala na bengi yo muto fanda na ndako anene loko osala te yaka posa lolenge nga na uti ko sala obo moni eza muke ona yebi eza tellement ebeli ba reporter ya Info Plus HD bakitaki bongo na nzela pona retourner la population basali constamment ko ke ba papa ebele ba komi ko préférer kozala na ba deuxième bureau to pe kolinga basi misusu libanda kotika basi na bango ya ndako nini ezo koze yango boyoka réaction ya population. Mobali so bimi libanda c'est que yo mwasa ndako oyebo so nzoto te oyebo so pesa mobali te tom soko to tika ndako olata liputa mobali ke musala ayekutoka na liputa na kuta ke na tongo na kutoka na poko mbeto libala obongisa na vendeze ava mobali yena obongisi mbeto te obongisa mbeto na miso mobali salite na ndenga nzoto ya kati tom so propre te akia kutali na mwasi mobili banda asa propre apesi tendresse nyonso aote ya leste monsieur teka leste swani sakaito midi pourquoi mais ok kuna beba swani sakete bo bexe yongo tinda ke mobala bima libanda ke papa nde babandaka mabe po papa nde bazawana balembaka basi te ata zana mwasi kitoko na ndako abotaka zana nyonso hamuna mwasi mususu kuti ya mabe ata muto alibome fala ke kozwa ye ne mabe ya libosi ya batata mabe ya mibali ya batata ceux qui ont la carte ndako ça dépense ndenge moko na libanda te hakonyoko la mama mbongo mokebe ceux qui ont libanda c'est ba mona libanda loko la ambiance moko bien vie moko ya kitoko na ko dépenser mingi libanda mingi soki to koma na polygamie mingi zo koma plus c'est par rapport ya viba comportement mingi na ndako viba comportement mingi na ndako tala au mona moi si à perdre comment responsabilité na valeur na ya ki bo moi si na ndenga ndako kende za ki moi ça doit simer na ki fiançailles na mobali bazaki ne ya bon terme ba vivre normal mais tant a commis na ndako a commis na confiance na assurance moko que au lieu luka plus ça tia mobali à l'aise et comme des problèmes à mocha mobali mal à l'aise neti biso basi to ba pina basi musu ba ko soigner mibali te ozomona mobali na yo faut ba ko lia na ina tongo mobali nanga kolia na poko mobali nanga kolia elamba mobali yo sukola biso basi misuto sukola bilamba mibali te kolia mobali ko kipete ko abandonner mobali be depuis tongo aliet mobali ko débrouiller ye moko babiloko wana itinda pe mobali aluka mwasi na libanda bon na mbetu pe soko za na sointe mobali pa ko bima akeli libanda koluka mwasi mususu kota la mikola oyo na ville province ya Kinshasa transport eza pasi na ndenge ya kosakana te surtout mopanzi ya Tchangu ba reporter ya Info Plus HD bakitaki bongo mingi na masina tala transport ndenge eza pasi il faut ka cause la sportif pour wele la transport ma biso total constat na niveau quartier A ya quartier awa na katikati nango wana bamu ba koma côté ma place wana ta président zo le kate au mona mbouteille ezate azosa mituka na ordre ba pesa na biso ba osala bango le côté musala bango ko kanga batu ko mona ta kangi réserver boyelo ko monter mbouteille zo leka kabira zo mata et ministre de transport zo qui pète papa ministre de transport tale la biso likambo tant comme le 25 décembre to za déjà boy bana tema bana neve pour la comme matete na sina za 500 na za mwana mata transport exacté donc faut foutre 1000 francs on foutre 2000 francs abonné qui cherche comment l'abonné tout cas likambo transport pas si biso batachangu il faut vendre on la transcoti 20h ou bien 22h pour soit transco à 500
Trasco 500 faut zela ya kowelela miyibi surtout na po matete na debonam na sa ponto so nyokwama bato baotambola makolo transport mutu na mutu atia prix na ye alingi mpona kolongo kokende zandu de abonné 200 so balobi 200 na seke 2000 francs mpo koma zandu 200 na kozonga 300 en tout cas otala biso makambo ya transport tolembi na tiango mpenza tolembi transport fo tozokomela pasi biso tozokomprendre tike tozonyokwama tracasserie leki bachauffeur kokanga bato ya moto kokanga mpo da babelelaka da $2 si tokoma décembre ekoma da $3 tozosufi tozonyokwa mokonzi ya mboka atela biso makambo biso mpe bawewa antata tozosomba litre 3000 ifo tomema bato oyo ezaki bazodeplace bazokende mosika ifo tomema bango na prix moko oyo ezaki yo mpe obénéficie nata ozosomba litre 3000 soko omemi bana distance bana a toza na bitabe ti limete première na 1500 au moins teke tokogane rien kotala comportement ya bana ya kilelo baparents ebele bapesaka lisusu bana confiance te kotala ndenge bana wana bazose comporter en tout cas eza pasi makasi est-ce que faut eza ya baparents to mpe ya bana wana génération sikoyo ya liboso botosi ezali te ya mibale balingi vie ya facilité ya misatu balingi komela bamasanga na bango oyo ya zododo wana bon biloko wana nyonso eza kopesa eke biso bato akala toza na confiance na génération te donc génération eza lokola génération moko abandonné na koyi koloba dans ce sens que baza lisusu na botosi na baboti te balingi kosala o bango moko balingi alors biloko wana nyonso moya kopesa confiance na bango ezali te conseil na kopesa na bana yango parce que tango tozaki kokola ya liboso botosi ya baboti koyoka oyo moboti azali koloba na yo parce que aza kotia yo na nzela bakomisa biso baboti lokola bakamaradi na bango lokola biloko moko ya pamba donc aza komimona lokola ke ye kaka moto aza likolo moboti oyo aza koteya ye eza eloko moko ya pamba or moboti aza kotia ye na nzela il faut botosi surtout eloko ya liboso botosi ezala na baboti eloko eza kozanga na bana ya lelo bapesaka confiance na bana mike te parce que bana ya lelo balingi facilité makasi facilité wana ezosala ke makambo nyonso bazosala eza ya bien te eza na intérêt na kati te parce que soki opesi mwana confiance il faut confiance wana moto amérite yango bana ya lelo bazomérite confiance te parce que balingi facilité au lieu baluka ole basala misala bazosala te me balingi facilité makasi eloko wana ezosala ke confiance ebele ezobima tozopesa bango confiance lisusu te parce que balingi facilité makasi 865 ezali bongo numéro oyo mwana lukunga nyonso akoki kokanga yango mpona lukunga na ye ezala malamu ezali bongo Patuki Kongo Mbomo 865 nde ezali numéro oyo mwana ya lukunga nyonso esengeli akanga ye nani Patuki Kongo Mbomo oyo azali mwana ya lukunga ya solo pe azali na posa ya changement ya lukunga alobi ke basi bakosami mingi na district ya lukunga kasi tour oyo ye moko pe atie mutu pona changement ya lukunga en tout cas ozali mwana ya lukunga ya solo kanga numéro oyo 865 nalobi bien 865 yango nde ezali numéro ya Patuki Kongo Mbomo yende azali molobeli ya bana lukunga ya solo soki olingi na 5 oyo ezoya osepela pesa voix na yo epai ya Patuki Kongo Mbomo na numéro na ye 865 pona lukunga oza mwana ya lukunga komitungisa lisusu te tala molobeli na bino bana ya lukunga yeyo Patuki Kongo Mbomo 865 le seul et l'unique numéro
oyo ezosala ke changement ekota na kati ya lukunga otolobaki te boyebela. Le pasteur Wamba Mukwaka, candidat député provincial na commune ya Bumbu numéro 1 asola ki bongo na base na ebiso tozala ki wana bolandai. Na calendrier oyo commission électorale nationale indépendante seni na mokuse epesaki boyebake goya propagande ezalaki bongo 19 novembre oyo kasi tokitaki na commune ya Bumbu pona kozwa candidat oyo aza mwana ya Bumbu ya solo ye nani pasteur Wamba Mukwaka Weslas ye pe asangisaki base na ye po asolola na bango nyonso ebandaki na prière pe na sima na yango pasteur Wamba atalisaki bango oyo ye azali pe place nini azali naza na 4 AC ti bolotaka babandona bomona na logo ya regroupement na ngai parti na ngai asi eza parti oyo ezotabusama ndenge tolobaka na likala na mwana mboka lambele osango soki ozali mwana ya Bumbu mutu okoki kopesa voix na yo ye oyo po ye aza pe mwana ya Bumbu ya solo aza nanu mutema malamu ayebi kofanda na batu en plus aza lisusu serviteur de Dieu. Tokutani po na petite histoire mboka na biso kombo nango République démocratique du Congo. Alors momoko na kati ya kombo ya mboka oyo ezosala vie na biso eza démocratique. Démocratique et outil la démocratie. Or, démocratie est un pouvoir, il y a peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc, les cambois de démocratie, c'est les camounayo, mais c'est les camounanga. Ce que tu lingi, tu l'ongwana pour les lela. Il faut tout ça et la démocratie en malam. Démocratie, c'est yo, mutozo pour na mutoyo. Akotambusa yo biso za bata kimia mutakoute na désordre ne pas iso wapi aya ko ma désordre donc ça la de telle sorte que biso awa na Bumbu vie zonga 20h na 2h du matin et ça ka ndenge moko ya teke na 20h so le kana moko keba bon na 2h so na 20h so moko keba bon na 2h du matin ndenge toza awa toza ba papa na ba mama na bana toza famille ndenge toza boy yo bolinga bonoko na ndeko na yo te papa na yo te mama na yo te mwana na yo te po tozala na bomoko wana nazokende mpo na niveau ya ville to créer ba mécanisme oyo ekosala ke des autres wana esila yokanga bien mpo na nini ekosila ndenge nini il faut toluka kopesa misala na bachaine oyo ezokende kovote babengi ye député provincial ye ya bino ye oyo mwana ya Bumbu fungola misu po olela te pendant 5 ans ndenge bouti kolela na mbala oyo eleki mutu ya kopesa voix na yo ya solo ye oyo pasteur Wamba Mukwaka mukolo ya vote okoti na urne na commune ya Bumbu komitungisa na yo te tala kaka numéro 1 okosepela ofandaka na lukunga yebake molobeli ya lukunga ya solo ezali bongo Patuki Kongo Mbumu numéro 865 ye aza na pona bana ya lukunga jamais bokozala desi soki bopesi ye confiance. Patuki Kongo Mbumu pour Barbaso au numéro 865 mwana lukunga ya solo ande koto tele matola mukaye komita moye kopona baye bakotonga mboka ye yola mukaye Patuki Kongo wa tele mi pona koka papa tola mukaye Pour améliorer la française, na miyoko ya bana na biso esi bana bandeko le français par la musique baza toujours wana na album na bango les fous du français eza na banzembo ya kitoko makasi. Savoir écrire et lire est indispensable dans la vie de l'homme. J'apprends l'alphabet français. A. Alphabet. B. Bébé. C. Cécile. D. Dodo. E.
écolier. F. Famille. G. Géographie. H. Homme. I. Image. J. Journal. K. Kiosque. L. Livre. M. Maman. N. Nature. O. Orange. P. Papa. Q. Quartier. R. Rivière. S. Santé. T. Tambour. U. Usine. V. Valise. W. Wallon. X. Xylophone. Y. Yahoo. Z. Zèbre. L'alphabet français a 26 lettres. Je m'en vais citer les 26 lettres de l'alphabet français. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Savoir écrire et lire est indispensable dans la vie de l'homme. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. L'alphabet français a 6 voyelles. A, E, I, O, U, Y. A, E, I, O, U, Y. A, E, I, O. Savoir écrire et lire est indispensable dans la vie de l'homme. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Invité du jour, Yalelo Bolanda Elema Oyo. Bandaka lozalaki wapi papa? Ozalaki wapi? Nga naluki na rate meme voyage na ngai. Pona kuzanga kule kuyeba kule. Papa Louis. Kronde. Chikanga na lubi yo. Zila sipo. Yonde kona ngai. Ilenge mbali. Papa, mama, mwana ya muke. Iponi mbulate. Umbaza kubenga na mnogo wa France. Iponi ange te. Bozo yuka ngai. Surtout na yo mutoza kubukobima. Kubanga ilo. Parce que za ukanga. Ukutani na president. Ukutani na nani? Français. Uye kula mutanga. Pe kukuma. Pe kuluba. Kule za cha kupewa isateo. Mina sema isateo. Ewa safi isate. Isate. Quand je te. Yangora zola kisayo. William. Zomon. Lo William. Tole. Ayebishi yobo. Aponi yote. Abengani yote. Me abengi yo yaka. Odingo yeku la français. Oyeba kutanga. Oyeba kukuma. Oyeba kuluba. Yangora. Qui tu comprends? Tuzalaki kaka na sede ya pamba. Mais sikoyo tukomi na ba France. Landanga bien. Tukomi na ba flash. Na ba flash oyo. Flash 10. Izali kit kombe. Bata utekela yo bibale oyo. Dengo modo.
mibaloyi batekeli yo yango bapesi yo na CD moko nyonso oza kotala oza kuyekula oza kuyeba kotala kuyeba kokuma kuyeba kokuma en parlant langue français oyeba koloba eza mpo honneur soki oyebi kotala oyebi kokoma kubanga na yo liloko te po oza na silence ya lobi soki olingi ozwa flash disk na biso mibale oke na librairie défi de Saint-Paul ezwami na Gombe avenue du Commerce ezwami lisusu na 12e rue Unité pe lisusu na Régulé okoki mpe koya na bureau na biso ya le français par la musique ezwami na commune ya Ngaba na paroisse Saint-Adrien. Awande elaksike tokomi na suka ya Info Plus HD lelo merci na confiance pe fidélité oyo bozana ngo ya kolanda biso tango nyonso. Merci na équipe technique pe rédactionnelle ya Info Plus HD na musala kitoko basaleli bino. Un grand merci na les valables motomoko bien na bakisela papa social mikolo na zobenga héros dans l'ombre. Na pesi mbote na papa Evi Makuba. Kasi édition na biso lelo na dédiango na Pauline Pambi moko ya ba journaliste ya Info Plus HD oyo azofete mbotama na ye mokolo ya lelo. Que Jésus-Christ, Nzambe ya pasteur, rachete lita aye itengai na vino, tokutani kaka awa. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo avenir ebongi tosala Kongo bokomona pamba lobi bokolula yango